Yaya zali kamako kamwa bébé kanyi muyibi. J'espère que tu vas tuna bébé qui est kanga muyibi na ndenge ni nini. Yaya muyiba ya kuyiba leo na jaka kana ba miyibi. Muyiba fongoli ndako batu akota bandi kuyiba. Yiba ka biloko, yiba ka biloko, yiba ka biloko, yiba ka biloko. Tango zo yiba mukolo ndaku papa na mama balali tombe kao bazo ningana te. Bébé ya kolamuka. Tango muyiba zo kuyiba yongo balobaka bana bazaba angelu ba yiba ka makambo. Muyiba zo yiba beba tela libite. Biloko ba papa na biso ko diku kende boye tenga na zananu mwana mukie. Namna bénéficier na TV te ba yiba ka TV boye. Beba bandi kulela. Muyibi ba libite. Kolela mwana oyo soka leli makasi ba parana ba kusana nini ba kulamukale. Muyiba zi musapi. Na munaka mwana wo. Beba ka abandi kumona musapi likola libele. Banda kufiba. Banda kufiba. Banda kufiba. Soka muyiba longoli musapi beba leli inge muyiba zongisi. Banda kufiba. Soka longoli musapi beba leli inge muyiba zongisi. Muyiba tele air boy 3 heures. Beba zo fiba kaka. Beba zo consommer. Atala boy 4 heures. Ale muyibi yemo ka bote courage. Ala mushi soko imwasi na ye. Mukolo nda kuna papa la mushi ye. Vema mbweni. Vema mubala sutuka na pangu nini alibite komiti unsate zanga muyibi. Nenga na yiba na msama mabo mbele samwana alibi. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre partout dans le monde entier à travers votre site CN News TV, mon bébé Asika de Christelle Arose, Mamouliranum de la presse congolaise, que je dis bonjour. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Ermax Tadi, merci à toi. Merci à Gola Maël, Autofitaka anniversaire, Nélobi, qui bien Tomina, qui bien les Kagipé qui Tinati. Donc, les Kaki vraiment bien Makassi. Merci à toi, Goloa. Merci à Papi Nzolame, au papouche de la famille. Merci à toi, Rocard Miss, le mignon garçon qui nous suit depuis la Milouz, Babi Mokonza Milim, Tassimi Milouz. Merci à toi, la grande dame Pamela Moussassa. Merci à toi. Merci Nabaye Nior, ça va toujours branché pour Nakulanda Bisso partout dans le monde entier. Aujourd'hui, Toyambela Bino. Na boy lelo na oyambe na ndenge ye mo ami yambela avant na yambaye mi yambela déjà yo mundo sana. Wa merci nga mon ami yambeli sadi na mi yambeli quoi artiste mabele donc bambote na bino tout bato bozolanda quoi merci beaucoup. Oui mabele wana kombo na yo to kombo no vraiment vrai non na we ezana vrai non na Jonas Mangombo. Pourquoi papa Mabele? Papa Mabele, moni Mabele boya mututu ça dit Mabele et Ambar mututu. Mabele ya mana babola, Mabele ya mana batambongo, na batu baza vivant na bawe. Et bon c'est une comédie. Kasi au moins teke tolo Mabele na comédie c'est Mabele za tout dans likolo na nyonso. Donc ngande makambo ngane tout. Donc Mabele nyonso tout dans Evania. Oui, inspiration et idée tout le bac. Papa Mabele théâtre au bandang. Bon, la bandi théâtre la dirait vraiment mandambu. Mais na boya otanga nimbula. Ngolo otanga bambula na sali seke mungolo. Oh vraiment que notre monique est 6 minutes de tangimbula. Mais ce qui est important que non, te dirais aussi vraiment temps donc tu vraiment ba formation bien. Donc si les lots vraiment tous en a groupe soleil de présent master nada. Donc tu vivre kaka. Donc ça dit tu vivre. Oui, merci beaucoup papa Mabele Jonas. Vrai non yangwana avant to kota na ben ya émission na biso, il faut tous au moins moi histoire moi ya muke pour vous sentir vraiment les talents. Babani talent oyo papa Mabele azo promettre ba talent ye mo bakisi. Donc ba talent oyo azanango et puis on revient papa Mabele. Merci beaucoup. Na lingina betali solo moka muke na batu nyonso bazolanda. Yaya vie ezana makambo bele vie etondi makambo meke. Li solo nazo betela bino lelo eza ya muyibi. Donc miyibi bongo batanga baza ba diplômé ba miyibi baza ba licencié bayaka ko yiba na ba kombi. Yaya ba loué yasi na bango ba miyibi ba yeteli bosali panga batu ba telemi. Ba koti ba bandi kuyiba. Ba fongoli porte ba bimise ba TV ba bimise ba radio ba bimise ba biloko ba tiena mutuka. Muyiba keno kufongola porte mususu boyi. Amoni mukolo ndaku na mwasi na yeba lali. Muyiba ya yibi ba biloko wana ba tiena mutuka. Ba demareka ka kamfu ba kende boyi.
basoda patrie bayaka te baye bamoni bato na babiloko balobi no bato oyo baza suspect basoda batelemisi bango balobi te bino na butu boye avec 3h du matin bozobima libanda na bakamion na babiloko bozotya na mituka yoka miyiba courage miyiba lobi no na futela kawa nde na bimi nazose balobani ko cede nane na cede nane na longa na ndako oyo nakende kokota ndako mususu soda lobi te poto ndima ke bobimi na kata ndako za ndako na bino privé biso ke ndako oyo eza ya yo yaya muyiba boti courage azonga na susu na ndako te azongi wana na policier muyiba ya fongoli porte lobe moni oyo eza salon na ngai deja na bimisi biloko esi bakei afongoli porte mususu amoni bana mukolo ndako balali muyiba ya ayebisi soda lobi no oyo eza bana na ngai oyo ya liboso oyo ya mibale oyo ya misato afongoli chambre mususu muyiba moni soko bakolo ndako ya solo mwasi na mubali balali yoka muyiba boti courage alobi no oyo mwasi na nga oyo ngamoko na lali na mbe solo lobi papa yo za ya kutela makombe solo na mbe ndaka nini donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui que na moni vie de loin mon bimba donc ozala idole la vie de loin te. Bon ça dit wana baza ba ve dans la ligne mingi na pesi mbote président Charlie vie de loin ici koza ba mbote na yo ça dit on a vraiment baza ba vemo pesi ba pesa biso susu ba courage na ba gumo boya osala makambo ko mais maman zo sala ezaka ya mabele quoi mabele te oh lundi textuellement vie de loin maintenant ne biso ba Hollande biso ba yebi que papa mabele vie de loin parce que ozo sala ezana ba tournage na biso na betali seulement va te continuer na linga rasore loko ye eyambala moko yaya zali kamako kamwa beba kanyi muyibi j'espère bato bakomituna beba kena kokanga muyibi na ndenge nini yaya muyiba ye kuyiba leo na zaka na ba miyibi muyiba fongoli ndako ya bato akota bandi kuyiba yibaka biloko tango zo yiba mukolo ndaku papa na mama balali tombe kao bazo ningana te bebe ya kolamuka tango muyiba zo kuyiba yongo balobaka bana baza ba angelu bayebaka makambo muyiba zo yiba beba tela libite biloko ba papa na biso ko diku kende boye tenga na zananu mwana mukie namna bénéficier na TV te bayiba kaka TV boye beba bandi kulela muyibi pa libite kolela mwana oyo soka leli makasi bapala na bakusala nini bakulamukale muyiba zu musapi na munoko mwana wo beba kana abandi kumona musapi likola libele banda kufiba soka muyiba longoli musapi beba leli inge muyiba zongisi banda kufiba soka longoli musapi beba leli inge muyiba zongisi muyiba tala air boy 3h beba zo fiba kaka beba zo consommer atala boy 4h ale muyibi yemo ka boti courage ala musi soko imwasi na ye mukolo ndaku na papa la musi ye vema mbweni mubala sutu kana pangu nini alobi te komi tungsa te zanga muyibi nenga na yiba namsa mama bombelisa mwana alobi yoka ba bébé ça dit bébé kanyi muyibi. Donc c'était là papa mabele on a baptisé on a dit que vie de loin ça les œuvre quand même tout le monde a battu le lobo ça la vraiment on dit vraiment que jouer na vie de loin un jour aux yon a vie de loin bo ça featuring un jour. Au moni président Charlie baza ba vie ba monument ça dit quand nous l'obito passe un jour personne nous m'a permettre de ça en vie to jouer na et ça la bien quoi ta na bina lingaka nga na fa ina yango baba idée te to ibate mais baza ba papa to zui kaka moi babi nzelati ça dit nzela munda sali yango yo na nzela ozana ba kurola na nzela ni ça dit nzela za pepele yango tozo lega ça dit ba nzela courant to landa te et ça la nga bien ta bato abi oza lokola yepe na sepela pas za bosser ça dit c'est que non la nzela bien. Et puis Kenzela na bato belé ba comment bangango bato belé ba jalousa Charlie vu de loin ba jalousa lelo à perdre moi santé na ye ba nguna na ye ba sepeli est-ce que vraiment yo kolinga oza la plus branché na maram na yo bon moni ngolo banino moni soki bato ndolo biga ba sali ba jaloux ona ngolo bezaka ke nzambe moka kela ya sali jaloux te ça dit on est allons ba tamukilinde ba sali mais pas nzamba salité c'est que nyonso za pamba longa ro mabele na komona pasi so nzamba bige mabele na boyo mais so za muta mukili c'est que
surtout na misala na bino oyo ya ba théâtre ils en a ben inconvénients ebele ba malade ebele ba mambo ebele donc mutu po aboma mutu a causer la tata mukete asali mabe po atali o azana succès azana ba vie ebele ba to mo boma na liko ba vue atali émission ça qui 10 vues ngana ça qui 100 000 vues donc il faut na bomé po nango ko loba ni on a loba kaka elo l'équipe bolingo zate ça déjà ya kolingana biso be artiste il faut tozara na ba maîtrise faut tala côté no rolia ya moni balobi na mnomba balobi mutu kudia yandi ku honda ça dit mutu rolia na ye wana osani abomayo tout dans likulu tala ça dit sikozo tshali golo faut tala ndesinga lelo nazala ngamo kenge ko tona ko tshali so na tshali boko seka na tshali boko pas display image général et tout mon avis non on a des rêves ya 4 na lié na rolia bona na lié pas maman Clémentine na bité wa za mère ya 4 ça dit naza mutu moto na ko yaka ke non nazaka na bilialia na ye place mo be mume so lange wa lokola basha ndumba non tout ça ba maîtrise on y so zoto ka vidéo la mi c'est kila na ndenge na c'est kana ndenge na onde ba sekaka yo ne sait jamais le nada. Donc c'est ça quoi. Ça dit si on a tcha le colo faut yeba. Place ni na tcha le colo. Moni lelo eza bien. Moi lelo na ba groupe hein. Ça dit na mnicho biso groupe soleil toza ini hein, toza na bolingo. Toza ini na ni. Parce que biso to yeba ka plus PD na de bino vraiment to bat vraiment internet na ba qui part vraiment ba tcha vraiment le colo. Ti boyeba biso. Aussi boyeba biso ti mena yete. Tout le monde sait que boyebi da biso. Boyebi da ba display image, boyebi ba maman Clémentine, boyebi ba chance vie sugar le colopete. Moi ça te boyebi ba mailo. Ça dit boyebi. Pour to sara na makamuto pesa. Moni biso na groupe vraiment to sara biso groupe soleil to ayini. Et lora mabe na groupe soleil na mona ezaka travail. Elegi trop. Et lora mabe na mona ra ya ngwana. Ça dit travail elegi mingi elegi trop. Kasi lora mabe na biso ra ya ngwana. Et là, ma belle, tout le monde est à travailler. Le travail est à l'école. Donc, moni, tout ça, pièce morte, tout ça, les rata. Dans ce ce souvenir, l'amour de ma mère, par ma belle chafas, Tilelo, tout donc, et là, monte rata. Donc, c'est ça, quoi. Et là, monte rata, tous au moins deuxième, et là, non? Tous au moins deuxième, bon, parce que les lots, les journées, mon retour, les papa, ma belle, émission, papa, ma belle, mais, biso, quand même, tantôt valoriser, quand même, tout kanisata la comédie à Charlie vie de loin azali mais à travers papa Mabele ou peut-être lelo to azo représenter na minute na sens unique azo copier comme vie de loin joue quand textuellement papa Mabele et loko intéressant lelo Vanessa Moussa toujours na présenter binoye donc il a vraiment du talent mon PCP chance pour mon écoré sur à vous papa. Merci beaucoup. Nazaka toujours na li solo. Papa moka boti bana mapasa mi bale timba na njuzi. Siko na bana mapasa ya boti moka za koka, moka za aveugle. Landa bien. Tata soka bimi atika kambongo et pas ya koka. Parce que koka quand même azo mona, koka quand même marikaza koka mais azo mona. Aveugle moya mona ezate. Siko habiter ba so batikali koka mbongo. Koka na kikoka na ye akusomba biloko avec la lega muke akusomba biloko avec la lega muke avec la bité biso tout ça mapasa to bota be pa ya tata moko likambo yo il faut papa ya boti biso bayeba avec le vanisi papa quand na avec na bino papa comment bino bobimaka boti biso mi balé mais soki bokei botiki mbongo kolia ngana liaka migite na liaka muke papa babengi koka balobi na boza famille boyi okoti kusala ka mninga ndango na te nzoka koka abombi yango na mutema yaya mukolo mususu babimi batikali bango mbongo koka lobi bona kulakisa yoke marikenga na tambula te mena monaka lelo ko mona batikali bango mbongo koka sombi biloko ali apimele muninga mais muninga yoke ndenge koka zo sala nini azotafuna avec lobi no yatimba olobi bien ke batindi batiki mbongo te mais nazoka munoko yozota ezotafuna avec koka lobi no ngana lié le côté batika le côté avec la bibo yaka na nukuta ya avec la longo li coupé a longo le loko kati atika li ni ndenge babeta ye azwika ka sima na yo mabunde ya sima ne longa avec wo avec le simi boy alobi ye timba njoko yo zala ka mabundi boy na mona côté na miso zala ka mabundi boy
avec les elongi acha boy zolo na yeke directement tina munoko sima yoka réponse avec alebi yatimba ate mo ko yom tezo mona bro c'est ça 200 perso de 500 o bro ça comme nogote donc c'est ça quoi. Oui, merci beaucoup. Nevi qui était ici, internet Nabisonio sont balandarabiso partout dans le monde entier. C'est toujours Papa Mabele. Papa Mabele, Lelo, vous rappelez moi ba marché à ba production, il y a ba nzondi on ça déjà. Il y a ba mikem que hier on a ba niveau là tout ça là. Mais ba niveau vraiment tout là et comme vraiment ça dit un comité quoi. Comité de nos ici d'abord ya marché. Mais ça là peu ba film. Ouais, tout ça, on a besoin de yaka. Mais là, niveau, on a l'ingénieur comme le loin des comités, mais yaka déjà, tout ça, mutu donc tout ça là. T'as tout ça payé na nada. Ça dit aux angate, maman yaka yaka nango, tout bêta donc, et moi peut display image à rose magambo, big non, papa ma belle, na pesi magambo. Donc c'est ça. Donc les leçons mutu habite non, na lingi au sele moi film, mon cause à la d'accord, y a ça là ma film. Oui, ce film est vraiment dans besoin de sele magambo, mon magambo. J'espère que vous allez décider moi mon magambo au CP. Mais la ligne qui n'a pas accès moi lissomo mke matinga lissus na garde la toli na éviter pas de problème. Oui, tout ça toujours parce que toujours linga bon message na Papa Mabele donc ça dit li solo le na so beta et j'ai ba fille mo ba teka na zikida ya ba fille wana na kata zikida ba teka meza na moko monela ka bango comme na ye patience habitude bazala ka soki mituke koti omona bazo wela masangu bazo wela bafufu bazo wela makala yeye mkolongo piaka mutuke koti kaka moko ya makala baninga si bakanga yi wana saka makala na ngai bandi vert rouge ya nini bandi rouge wana ya ngai bandi chocolat wana ya ngai yeye patience soka wuteki wapi mbala moko tango ye asote mba moko likola kale amataka pumba te apumbwe yeye liputa mbala moko jeune fille lataki epumbwe pe na nzoto tutele boyi eloko karina chaki na kati ya kotoboka bino mo boyebi ba mamba jira mnoko toboka boyebi bana bajinde bazala ka fier moko fiotela le bisia yongo yo karine yozo laksanine ozo matra batuli kolona ba sulete na yeto etoboka yaya na kanisa ki ya karine kuzanga maloba kuyoka fier yoka karine sepataka omone oyo kubimela kazaza ya kutekela telebi nzoka pe bazu fatima ya kubimela ne ya kutekela e komba donc merci beaucoup. Par Mabele donc histoire réseau qui n'est pas bien épiqué et c'est ici internet abisonné sur balinga ma solo vrai li solo donc on a besoin à Zoyo à quoi contacter on a numéro ça dit bon ben vraiment na plus 243 balobi 82 465 17 93 abaneli sous plus 243 82 465 17 93 so bon ben nga sur le numéro mususpe oyo kuyamba mpepo benga na 081 91 71 10 tibisi wa kulemba bate okati wala soko bengi oyambi mpepe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. S'il vous plaît. Oui. Mutuango na ibisio kombo na ye ezaki chaka liboma. Bon mona na mino batu ke no ki chaka gilao mais ye vraiment ki chaka liboma. Donc la lingomba te ye liboma ki chaka liboma. Comment na mboka eza chamba tata boti wingila mama na ye kuiti c'est-à-dire aza mwana moko kotale kaka boy orezele ba mabeto famille ki chaka aza be présent na kokoche nazolinga nasisa natika akota kichakachaka ngana bimana ngana tikela kichakachaka. Merci ba internet nyonso to comme nasuka to tikela Papa Mabele scène parce que toi on a besoin na bino nde bolinga c'est El News TV donc to sala ngokande to yokanaki donc ba film kitoko avec Papa Mabele na pointe display image na pointe donc et ça là vraiment kitoko donc famille mobimba et ça là vraiment bien to tikela papa. Merci à toi, je n'appelle ça derrière bambote nanga. Merci à celui qu'on appelle Rocard Messi le mignon garçon. Merci à Grande Dame Pamela Moussassa. Merci Etalio. Merci. Merci à Papine Zolamis. Merci à toi aussi, Christelle Arros Mamouli Hanoum de la presse congolaise, que je dis un grand merci à toi, de gros bisous. Merci à Armax Tadi. Je vous laisse Papa Mabele et puis déguster un peu. Et ça la plaisir, Nabino. Merci, Kichaka Boma. Yaya Badwazolanda, oi Kichaka. Ngana za tata kulutu na ye.
J'espère que vous avez bien autant que vous avez bien au moins que l'ongo on comprend déjà pour telle longue mutu forme mutu le la bottine c'est là i azan tunjo elle nga na botte ozan tunjo yiki tchacho le nga na botte mais le la botte au moins tenga le na botte na le bien ozana longi moko donc azana longi moko attaque armée faut pas boya ye ça dit esika muta kufi na matanga bazo luka ndoki kukanga ce que présence na kaka ya paraître mbara moko bakangi ndoki siko na ibite kichaka yo moko na vina yo oyeba ka prendre mafuta te et là na rappeler à ba téléspectateurs papa Mabele une fois ba kina bomo na bakanga ko ndoki ngai ah oui il faut bomo na bakanga ndoki ah oui et longi na ngave mana yo kichaka so betene ba ukanga ndoki est-ce que na yesu ko bota mana yo po mona kaza mona kindoki nga tata kulutu na yeba kanga kindoki do yo mona bomwana na nga yo na ko bota mana yo est-ce que yo yebi no ko bota ma eza histoire chanzara te papa mwana ya botama mwana bébé botama na guerre bitumba M23 mama na bango sema munene toje kiba bitumba yule ezoye bomba bu mama na bango fongole munoko zo ba lukula ngubu na ngamba nikyo bi yama kutalo bi obia wuti ngambu zela na silisa obi wuti na ngambu na munoko mama wo mama melo bi lukula aspirine tango bi okekuna chose grave obia panzili buma mamale kichaka botama donc botama na couper na ye na polo na nini na ye sirage mwana beba bandi mbangu na bandi kulanda kichaka na zamba bandi kulanda kichaka na zamba abandi mbangu amela nili bele nini ko botama mwana ya kola na kwanga ne vida vrai ou faux vrai mais na za mona bikamwa ozamona bikamu amen yo mona bikamu loba amen ezo oyeba ndongo na yo kubi nkubi oyeba ndongo na yo papa kubi oyeba ndongo na yo kubi na bino nkubi mama la kisanga za mona muke enfin mama kufa kichaka ndimelanga ya solo nakobima na gauche yo kuna yebite soki couple vraiment soki muto kolingwa ngana matanga na walimo na plateau